Bana membre beauté na bino nyonso, c'est bien moi Gabriela la blonde. Alors juste pour que sabino pour s'abonner massivement chaîne yaka moko chaîne moya YouTube chaîne moya soin la grâce divine de Dieu TV chaîne ko se presala misu na bino chaîne moya soin. Alors beau hésitez te beau s'abonner massivement. Ciao. Ya bandeko nanga ngai wa bino mama Sylvie Mode napesi bino mbote na kombo na Yesu naosala ilubu na ngai awa so bokosepela nango mpe nayebi ke boyebi yango bosala yango mpe mbala na mbala me ngai lelo nalingi nalakisa bino nasala oyo dongo nanga bomoni yango dongo oyo eza aubergine na ngai ya mike tobe yango na lingala solo mwa pima vert pembeni na mwa bapimaka ya milai wana awa toza na tomate céleri ndembi na pima vert na tomate na biso oyo nzungu na nga na olambela oyo nyama na biso ngombe na mikuwa sango na misui na mikuwa. Ok, première étape yango na lakisi bino bomona yango bien yango na tie awa céleri. Ok, yango wana nazoya nasokola yango nyonso nasokola nayeba nde na kosala na koyebisa bino atanto. Tokomi na deuxième étape nasali sauce ya matungulu nanu matungulu ebelaki après natie tomate natie dongo natie na solo nazosala ngo mwa sauce mpo mwa ze ya dongo wana esila moni bino moko nasalaki na matungulu céleri wana ndembi nasala ngo na matungulu na katikati na poivron wana na kati nasali sauce après natie dongo après natie so tomate na solo donc naosala sauce awa si tokisaki deja ngombe na biso yango si natokisaki ngombe yango na kati ya nzungu nasi boomona yango si natokisaki deja ngombe nakomba nasalaka bombala moko nyonso eza te natokisaki na ngombe natokisi nanu ngombe na tie awa akosi kotokisiko na sauce na biso yango ezotoka na malenge basolo badongo mwazeli wana esila esala mwa bien. Dans les calmes bana ba fufu leka penza donc bana na tokisaki na épices tiaki épices nyonso na kati yango wana siko na kati mwa pilipili wana bwaki na kati mwa aya moke kaka tisala mwa chumba boyebi kaka bon pour continuer troisième épisode ezoya voilà que vous avez faim. Merci beaucoup. Bon, c'est que ça la sauce troisième étape. Natiaki sauce na ngai na kati ya nzungu nasangisaki nyonso nakosila mo monde ezotoka yango oyo dongo nakalingaki yango nyama na ngai ezotoka ngombe na ngai ezotoka nyonso nzela moko sikoyo dongo na kati aubergine na kati solo biloko nyonso na kati mona nde ezotoka episopa wow etoka na air moko
Bon, tokomi na étape ya kosilisa fufu na ngai yango na lambi pilipili na ngai yango wana mulangi na ngai ya biye ya bino boyebi kaka. Bon, lilobu na biso yango oyo ngombe na ngai mikuwa yango wana basolo na ngai yango wana epanzani te donc na ngai pe yango wana. Donc bon appétit na bino nyonso. Wasali na ngai servir. En tout cas yango wana lubu na ngai nasali esala bino bien so bosali yango vite fait kaka mbango kaka ezo na temps ebele te fufu bokulu bwaseka soki ndenge balobaka mabe balobaka nini bokulu bwaseka